Gloria, concernant un peu ça, l'ongle sentiment dans Moussala. Vous comprenez? Il y a des choses, tu peux parler à la télé, il y a des choses où vous comprenez toutes, dès que vous vérité, n'est pas bon à dire. Vraiment, baninga naie, et que vous dites, autant les balles, c'est un massage, c'est une image. Massage, ceux qui ont la sanga que yo, beaucoup mis responsable Cocodio, je ne refuse pas. L'acceptation de l'image, que nous avons Cocodio dans l'hôpital, ou nous voyons na Kingabois, ou nous voyons na Ninanjil. Ba artiste, ba BBC milieu. Artiste qui a mis à terre, comédien qui a mis à terre, toi parce que qui c'est artiste comme mode d'emploi. Mode d'emploi bana wana ba baby ma bé. Ceux qui artiste se reprocher quelque chose après le à DJ Arafat, c'est le moment bakende kubwa kabiloko. Maman, le kidangai FBI. Ceux qui ngolo ils sont ngando za malade ndima. Moté bandeko balandi maire fashion de Nantes ezalinga bongo mosala na bino Kadija Bonzenga la FBI de la presse loto sa ba analyse sur makambo ezoleka na internet ba base ba musu ba beza ba base ba musu lo beza ba maramuka ndenge ezolekana yango nazanga moko telelo na ye nazana papa na biso bengi papa Chaka Congo to sama ba analyse par rapport à makambo ezolekana boyo kai. Bonjour papa Chaka. Bonjour Kadija Bonzenga. La FBI. Ah, Sandra Bumba. Mon FBI, vraiment que mission noka. Impression qu'on domba c'est vraiment merci vraiment que na bon boss na voté Dominique et moi Moussaka na l'homme. Amoli Mabassa. Voilà moutunanga de tout le temps. Maman côté na reine vraiment bon le de vraiment que puis sous au centre à Maréchal Congo. Les deux alliés avec la FBI de la presse. De la presse. OK. OK, merci beaucoup papa Saka ndongo yaki répondre à l'invitation na biso. Papa Saka là on a bengi to solo na mwa muke ezali likamuto yo kabozo be bana kokodioko. Kokodioko ba ki ozuli mbongo na yo leki mbongo na mais quand on expliquer bana poto ba olanda biso ba yoka. Likamongo ezandenge ni. Comité na ba niveau boendeni. Omoni nga zo connaître kokodioko te za condamner ba ninga ya groupe Salongo. Vraiment que même Karine pas la poto la na émission yo. Ngana boyaka c'est quand pas la moto insistaki omoni ba artiste be de progresser tout point nini moto ya mabe artiste en danger par ba cofondateur na ngozali Dudunga Fura sans souci ils ont pas mais tant ko doko abeli maman na monata comédien mon côté à part Chaba la petite Chaba, la petite mbote Chaba, vous avez pas Cocodio. Cocodio, vous êtes à Bungaka, Moutina Maman, Moko, bon, la poto à $500. N'a pas Cocodio côté. Bon, là, très bien. Bon, on a un gars dans le but qui est dit, et il y a une association en Gaï pour cette action. Le Colia, Komela, Kotambola, caméraman, c'est un bon wana. Na moni ça, il y a 500 euros. Ah bien, quand moi ça y est bien arrêté. Ah puis ça de 200, 300 tout bomba, on a tout ça des démarches. Pour la bungaka na ça va communiquer na ba TV papa. Nde batu mo ba mona kokodio ko ta kingabwa ko ta flave kuna. Nde ba ah o chaka to ba TV yote. Na tongo ba benga bino. Tout le monde kokodio ko ta kingabwa. To na ba yende parce qu'il y a déjà mutu bouja qui. Ba yebi kokodio ka yebani, kokodio ka yebani. Ba yebi ah kokodio ngo yeyo. Kokodio ko yeyo. Ba tse ba bombie kuna. To comme na ndenda collègue na Ifipan. Santa Bumba to komi kuna maman va la transfert to komi kuna avant to ba pesa biso kokodio ko ba 5 biso mbongo ba 5 biso $100 na $50 pesa batwana to zuba moto ti pour ma tete ti na ba be ngoni campus kuna fiche $100 ya batuma bomba $100 na ba kisa 5 biso mbongo so esela kinango abanozo ba soin et Kobima bimi susu pa kokodio ka bungi to luki to moni etende batu moko ba retrouver kokodio na Njili brasserie kokodio ko talaka émission malamu surtout masasi parce que nga mukusu masasi abenga kingai amona photo ba o to ka kokodio ko amona Facebook azonga sangote est-ce que chaka ko photo ya sikabité ya photo kala
nzoka masasi okoma ta kota kokodio côté ceux qui bazala image bata groupe salon bola ça image ETNC ceux qui bona nini bosala kwa kokodio bola mais je ne vis aucun artiste à part Kanine Pala à part Edi Maziku papa social à part diaspora oba sunga biso maman c'est peu peu za la radio musika kutaka pour que tala kama ninga kuna yali sekite nga biso kokodio fodite kokodio ni mutalango ki malade mutaye bazate bato bazere de la tepo kaka ne de ko mikolo matanga za sute ba so bango ya matanga kaka lo akuri mindondo bosa na réunion na nuti lo abuna na ba droit d'auteur ba ma piraterie bola matanga kaka je crois c'est ça. Merci papa toki mikolo bana poto balobi mikolo papa saka konga zo pota mamba kisi na ndenga na succité kokodoko tango ba moni na nchili azalaki bulumbu mutakala alors bato balobi ke azali ndoke kweki na avion ba bandi ko betaye batumba ye babwaki na maya nchili nde mutu moko panga na nchilwa nde mutu moko a reconnaître bien mais autre monde cha Kongo yoti kokodoko bana benga baba kota wit kota ninji abi vie kota nji place puis yaka mbango mbako kokodoko dawa na bengi police nchili bake bazuye ndeko ya kokodoko mutakala bakela sumbe bilamba na lesiye na be ngai moko wana bengi Karim Mokonzi alimi na ngake no vie zwa taxi ngana kofuta zwa taxi express bandan njili ti pa Karim ba mona ba image to lesiye tata kwa fana pa Karim abisi ngana pesi biso maman il est pas méchant hein pas méchant quoi. OK merci papa mikolo bana poto balobi ke la FIB memela biso na papa saka ko po azo pota mamba kisi tango na juillet il fallait la bengi sai alobi ala tonga bino sozo di kokodioko akoki masusu abunga nde na swaki biloko lia na sombaki ba valium na saki e comme somnifera lala nde na tonga na sai to zoye to mena na clinique universitaire ne sai san to ko maki passe pona biloko kokodioko soki azuma mkebo wana en tout cas c'est grâce à sans danger na sai mais vraiment baninga na ye kokodioko otala ebala kisaya masasi tala image oyo masasi soki olongo la kisanga ke yo bokomi ba responsable kokodioko je refuse pas l'accepter image oyo kenotala kokodioko na hôpital oyo zoye na Kingabwa oyo zoye na nina njili non maman je crois pas te belé maman tape sur danger wa pamba maman je suis reconnu j'ai des avocats l'état me reconnaît nazo tia bato oko mukanda ozo pia charge bato tia na ngalema za mosaka nango te luka boy papa saka Kongo parce que babenga bio Kadija takutu nani oyo kokodio kalinga sopela papa saka Kongo soyi abwagela nga soyi pona ka mbongo abina ya mbongo na yabwagela soyi muyibi escroc mais bande boye bata za ki inconscient wala machine na machine tikilanda so machine a pesa image ngama na belaki et mutu busa sepelaki ndo sa sepelaki na beli kokodioko sepeli azui alaki mbongo na ngai non il est méchant quand même hein il faut battre cette vérité ba rendre la belaki mais zaki conscience konde ne ba ke yo zaki mbongo na ye ba pesa ki monter mbongo ngotonde mama zaka ba ninga na groupe salongo ba groupe salongo nga tsebino en épreuve bola kisanga sika kunda muninga na bino monoko bola kisangai nsengo de ngenda ngala tsaki kwa na tomba nsengo de ngenda bola kisangai action bosa kwa ko rotanga za malade mais na bika mutema bena bango ya kala de tout ce n'est pas ça qui va changer à sans danger je dois continuer ma chemin est libre nanana pour me na mututé na kosa kate sobiki yango na zui moi ngata na mbongo mutakosa ngawa ni rien azate moi nga travailler na transparence tam de transparence na ngai mais mame waso ka kufaki déjà été nécessaire remettre ngambongo pour remettre que batia groupe ça dans côté il faut que ce soit sur la rate mais pour tanga mi to bonde non kotanga te on a ça en tout cas ce Dieu qui m'a donné cette initiative et comment dire idéal que les autorités me croient parce que si on a la question bah pris en charge ça dit qu'on est au camp moi yo c'est dossier yo ndi papa le tumba simaro pe à son âme nazo ko tena chambre na ye pour ba va na ngai ba wora so de la forêt wora a osaka na ngate ba respect ba fali pupa
ba jibe mpia ko saka nanga te ba kofelo mide ba yebi ba papa we pe asona ba yebi ba toyo ba yebi bo ba kenda ka uti ndako uti répétition de ba ganga o ve ba kota ke sika autorité ba do filo mingezi ba ko saka nanga te ba karma pa ba na ba Félix Oise ko ba yebi va na ngai et wo ba moi ba bichebe wana ngo saka ba de trop. Merci beaucoup. Bon apoto bazé be tellement ebe ba Olanda biso. Papa Saka Congo. Tozonga maman Nelly Monjode. Monjode ma be maman? Maman Nelly. Maman Nelly Monjobe. Quand tout ça dans mon cas papa Brazos indépendant tata via za moura à l'hôpital na biki au ça quelque chose. Ah ça quelque chose ma mère basola bien. Papa Saka Congo tozonga na marambo na biso poto ki mikolo zo poata marambo akisi na ndenga ba jeté bato wasimi ba kisi ba artiste comédien ba artiste musicien. Alors bana poto baza pe na posa ba yoka bo balanda ki ope quelque part ba ki ko ba kama olo marambo akisi. Donc lobela bango pe ba yoka. Mama nga ba kisi ngana mutakisi te. Kisi ndengeni. Ndengolo bake ba artiste comédien ba tika kisi boy na boy. Ro tanga moi. Non, yo comprendre ngate. Nga nazali prophète, nazo prophétiser bango. Prophète l'église ni papa. Prophète kaka prophète sera Congo. Tant de non prophétiser. Maman. To sosola. Nzamba loba akoloba susu te yo chaka Congo. Na tinda Kadija ayibi chaka Congo vient ngai tika moyibi. Ekisanga son. Ba artiste ba BBC milieu. Artiste ka misère terre, comédien ka misère que t'étais toi parce que qui c'est ba artiste comme mode d'emploi. Mode d'emploi bana wana ba baby ma be. Maman, tout est vanité. Tout est vanité. Bazola bisenga mokili. Eza mokuse ba luka bisenga lola. Pas la kimia. Yanga musu ba kombaka na croix paix à son âme. Les baba ba komana ba croix bango guerre à son âme. Ba ke de paix mali felo. Bana bolingote. Mbongo bazwaka soki ya nini kaka bango na bango ko saba ba aventure. Je crois que les lolo sanga passe mingi c'est ko follow mide. Tanga na tanga soki na na mudu ya mbaki avec ba signeré. Ah mais non. Et les sanga chez des poules. Ngabi ko faire ça ndengwa tanga 5 tout de fans na ko follow mide. Asa elo ko na mo pao. Yo zali monument. Faut tala yo to mukolo ko kufa fa tala yo ki mo pao yo akei. Ba chona nina. Parce que même on a système à ba ND. Zalan. Zali ni foso. Osa ni te bacha ba ayo lesate moi. Ah milangi wana. Mulangi wana zali? Hein? Ah, ils ont vraiment mulangi mo mokebo mulangi voilà exemple, voilà c'est ça. Voilà exemple, c'est ça. Ils ont ka bugakati. Bacha yo so batu mba ko felo mide, bacha kana mo helo ka boy. Ah te. Parce que même on a ndenge ya ba ND. Non. To zara batu. Nga na pesa kofi respect makasi. Je sais le valeur de ce monsieur. Malgré tant sous ba doit comprendre arrêter mais moi je comprends ce monsieur. Na yebisa fana kofi ba ibisaye alongola maloba wana c'est maloba la muté. Ils ont pas longolango ce n'est pas bien que ceux qui parti bazo se reprocher quelque chose après de ouais à DJ Arafat, c'est le moment bakende kubwa kabiloko. Maman leki dangai FBI ceux qui ngolo biso ngando za malade ndima biso makambo belé lobaka batu ba yoka mama papa na posa na yoka papa sa mama ngana kobanga nde yo ba ukanga nde yo ba te yo tolobi yo misenyo yoka ngana te nga yoka na mutu nga za artiste za nani journaliste soko yoka misenyo soko yebisa misenyo yoka na kana ete na tanga ko mutu otangi wana na mola ke kuna les journalistes dans la ranking non soko zalaki na yeke no hotel yoka na kana ete nani na tanga ta moni ngana mona kai kuna soko pokenda kuna bato wana babengaka ngai bato wana soko bazala numéro no ndeni bayebaka ke foto bengaka papa Saka Congo tala loba vérité papa. Il y a des choses yoka ide yo te mama mona bato bagangaka wana o bayebi nga bakakosaka nanga te zompa nanga bien pour reverser bango parce que il y a des gens et à côté musicien chrétien ba comédien musicien au kuta bango bato malamu mais ce qu'ils font maman au moins parce que de la chance na ba morgue et écoute
milangi moko abozalaka bama ya bibembe hein c'est bomba le pas vérité la vérité bana pote ba yo c'est bomba la vérité parce que nga za la FBI ton na luka wa lo bakendaka na ba morgue ba kopera bata morgue ba sengaka ma ya bibembe ba artiste na ebisi ali mwana ebi mo père moi le bobi mon père maloba o asala musique ya kisi on a bien les lobes la porte to bisa moi ma vérité parce que pas te belé parce que comprendre mazo lobaté mon asala musique ya kisi ko mon père tam so azate mais mon père maloba tanga comme pasteur après ça conseil bato asoma nzembo na ngai sede na ngai bobuka et puis d'aller tsunami et bien d'aller bokombe ça la émission hein tant dernier oya bengangai o ça émission tuna ye pour ni papa wemba azoninga kubwa kayote papa m'a déjà kufat non en vie papa wemba so boya bwaka dani bokombe tsunami pourquoi tuna dani bokombe après son réponse maman c'est un monde moko satanique Dieu merci que biso ça ngambo moko ya bolingo oya nzambe solo nzambe lokuta te parce que FBI sur la personne bon à partir de ça à sans danger petit une semaine balekio baba nchor bana ba milliers moko bana niveau moko ba côté da ba secte moko ya niveau likolo yo mona ka mutu atamba mitu ka minene wana nzoka so de cercueil tu mon bébé ba secte tu ba bébé yango ta bususu tsakonga yate bo bi la revese bango baba nga pola nini bongo te ba yebi ki tsakonga yebi ba pacte ba sala ngana yebi ba dress ba nganga so ba kenda na yebi ba yebi sa ngai ki tsakonga wana ayaki asoki ba nini yo ke ba idingwa yebi so vetete yasi ke ba wa sa idingwa lo ba ka lokuta kubanga bango te bango nde ba banga nde biso ata vérité deki nanga yeba nzambe sola nzambe bangelo moko te ngango susu to ça émission de Konko asi émission Kofi baye Kofi émission na Dodo Konko qui dit ça comme afani ngana ofanda te pour la nini bina bata ba moto abina ko vanda te ngabi Dodo comprendre Dodo compris tala awa sona yawa na cadre ya bolingo na baninga parce que les gens tout balwa ka Congo yera mbongo kaka anaka mbongo so landi mbongo bolingo za kanango oyo mwana mwasi kotala poso azali mwana mwasi oyo banda banza asa danger même personnel de kuli aziyebi bo passe nanga na bolingo nanga chaque chose il faut bien nanga chaque manifestation asa raté asa l'accident vous a quitté pour ça d'ailleurs pour quitter pour ça d'ailleurs na ozongela papa saka Congo Bote maman. Maman tout le monde papa toi ana papa saka Congo tout le monde c'est comme si ozobela pour tout le monde vandi malili na bato bazolanda biso mais quand un peu copier sa identité na yo na bato bazolanda biso baeba ozana ni papa saka Congo parce que tout ça l'émission est pas na bino. Naza tous comédien na joueur na le prince guerrier et pas ngalfar na des faits lokoli ya kufatika biso. Au salaire combien d'années na carrière na 22 ans. Au salaire pe banzonzi? Non, ça en 2000. Mais on continue toujours au salaire ba théâtre. Ça na kana zala kana ba. Si ko to moni ona ba pota boeza problème nous obela tonde. Nous a qui victime à moto. La dimanche moto et oh là là. Tout à kingai. Et que tout tanga vraiment. Donc et qui mi pe mon ami. Oh. Quand moto mte tout yo moto kaka pas sumbazu ba on va te boy bino ba komedi ko komina makambo makazi na loboko boy oh la la akoya ki ça ça passe et ça qui ça ba mandé c'est le déjà combien de semaines bien 2 semaines le 5 dimanche na pourquoi dimanche na pourquoi dans 3 jours kaka papa mais quand un peu robenda bana poto ba landa ba mona pota o izamba souté boy maman on a pas problème té na famille to ba souté
eza vraiment nde pota oyo nyonso mwa batongi batongi 225 épingles pota mifungwamaki boye je crois na batelefone ezali. Ok, merci. Elo nini oloba na bana poto baolanda biso mwa lisungi mwa nini bao baolanda biso pesa mwa numéro ya telefone ya boye lisungi ezanga te lisungi ezanga te parce que baza pe na posa ya numéro ya telefone donc moto aza na moto azaka moto ya bato basungaka ye kaka na baboye ezosenga bakisi omona ya moto ya monene esenga baantibiotique po pota ekende mbango mona ya mama ya bana kovanda 4 awa eza mpana biso kovanda boye eza pasi te mpana biso navana na mobali donc kovanda boye na bana eza pasi ovandi kaka boye barentrée scolaire yango donc so nazwi bakisi vraiment bien na otelema na nga mpo ndebo navandi okuti nga navandi kaka donc numéro na nga eza 090 33 59 210 090 33 59 210 pesa pe kombo na yo batata mosu atawese kombo tia na mikanda kombo na tia na mikanda identité koma poso poso mvuba donc poso Aminata nde yango wana poso Aminata. Ok, bana poto bosunga bomeka mpe kosunga artiste na biso asali 22 bino mo boyoki ndenge auti koloba tozonga nano papa saka kongo après tokende na koshite na émission na biso na mokolo lelo wana tomoni bongo mama Odette Ngina na Suède mama motema malamu tala sunga kana ndeko na biso congolaise sunga ye taka yo mama o basola bien mama o basimba la FBI mama o basunga ngala ba conseil o sunga mère fashion de Nantes mama mokonzi moi si nzambe tala ka ya ndeko na biso papa saka kongo tozonga na likambu ya gloire ya olangi toyoki osalaki émission na gloire olangi olobe vraiment mama ba vérité mais dans le titre va comment qu'ils acquis il fallait qu'on ta prison ce que tout le monde match en baluki baluki bakangi ce que gloire yang tandis que yo pe autre aux arnettes na autre zone na parquet kuna Khadija vraiment mission mondiale promotion seko maman na biso bibi seko mona maman Monique ngana Luanda azolanda biso ba Monica mama poso maman Lusa Adélaïde fondation Lusa Adélaïde na lingi osala quelque chose oui fondation Emmanuel Kabila Mashirika Kabila Mashirika talaka mama poso yo ngami ba artiste je crois que Gloire Olangi tisiko j'ai la moqué parce que photo zalaka avant to kendaka nani na ozali Khadija FBI zela to joie Ivipan otokomi déjà na 17h tu vas ceux qui abimi tu es bitu fortement Ivipan parce qu'on peut plus d'informations que ceux qui abimi on va tous bien Ivipan dans la parquet na parquet na guya ça venir alors vraiment que ça au côté a besoin au côté vraiment que comment que makambo ya ndako ma libanda ni en tout cas je n'ai pas aimé que makamune komeli Gloire Olangi ça qui deuxième jour na yé de bana lobby la limsanga était limsa c'est pas lui limsanga mama tala ngape ki mukolo pe ko kende voilà alors que Nzambe asunga biso ana communication zela benga na benga nini mutu ana pare ya Gloria pour tous les nini tozo nini pe tolingi tozo précision que tu peux conseiller na ba artiste que to tire même un sentiment na musala ils ont pas monnaie que voilà to alors je crois que ma Gloria est en matière de réflexion que il y a des choses tu ne peux pas dire voilà allô Tchaka Congo bon abimi déjà Tozana nous hein ok mon azana comme 17h03 maman oui l'axaka qui olala 17h03 en tout cas n'habiter na obima habiter vraiment que ça conseille aux artistes na ba bino ba chroniqueuse beaucoup de bino valeur parce que beaucoup obligé de plaisir
obligé facile à garer vraiment que ça qui est au côté mais en tout cas à Kokolo on a un parquet qu'on a après que papa Brazos n'a pas si papa n'a biso d'ici Manjeku merci bana papa Brazos Beli aucun artiste bango la matanga ta même maman vont ayo tout bela wa ta misemo chanter ta misemo ayete vraiment ça fait du mal que papa Brazos a salimbo ka oyo vraiment que bando sa poto bazana ba c'est pas artiste ba na poto vraiment ou me consenser ba ninga na bino c'est le moment qu'on sauver V Brazos 00243 81 657 0958 00243 9 92 30 43 40 je crois que puissance de Lausanne semble et kabamo zaranango anini atataka litabembo na monde pesa mboto bazana en tout cas de non merci Patrick Chibasu merci vraiment que de Patrick Ochinga merci en tout cas que nzamba za bino papi maibelanga mwana kali du nord en tout cas que beaucoup de tout sans danger que numéro contact yango na bolimbanga te vraiment que malgré nous nzo des gens mais en tout cas faut na kotika baninga na pasté papa saka kongo to comme na suka émission na biso mo ba mot de la fin na petite na yo Gloire Lang parce que aza petite na yo auto benga na numéro na moko zimu to asimbele téléphone ya za na kati ya parquet moi ya ba téléphone ezate moi ba mot de la fin moi ba mot oyo oki opesa conseil ni na biso ba chroniqueuse na journaliste et chroniqueuse na biso Gloria conseil opesa yo longola sentiment na musala vous entendez il y a des choses tu peux parler à la télé il y a des choses au moment la conclusion prendre toute des de vérité n'est pas bon à dire en tout cas que na scène la partie congolais botika avec un français monini comme ils ont bunga vraiment nini et moi sexe net facile hein le sexe na partie c'est comme net donc modèle de vie to comme bi bota na ngare mesaka franco bota kate na ngapela bota mingi te ni boti combien nga deux Margot et c'est na Margot na en tout cas na bisi sanda bomba vraiment courage et puis cette année anani Aniston en tout cas je t'aime beaucoup vraiment que Dominique et moi Moussakata à Londres devant Messi na bosene yote vraiment que bino diason bosé belé mira kemi na bovin en tout cas nabi maman Lili Manjangani maman Bondou Zeid en tout cas maman Poso en tout cas soutenir la bino va passer contact na ye vraiment que Messi na sengi na artiste comédien parce que bolinga ka matanga te bino songi da kufi komi bokote ka badge il y a un comédien à sali 5 ans na makala Tony Boli akati bozali wapi azaki artiste azozuwe ba isobe bozaki belé ya kolanda émission na biso bon ezalaki ngai bongo ya bino mosali na bino Kadija Bonzenga la FBA de la presse car ane bino bopesa nga la FBA de la presse congolaise na yaka na pour nous ba actualité ezoleka mto abunga na zongisa na ba actualité mambo ezoleka ba tuna baza informé te nga na yaka na pona zongisa wana moni bongo mama na ngai ba mama na ngo baza na Suède ba soutenir nga na ba conseil na moni bongo mama Odette Ngina depuis Suède ba mama na nga lela bino makasi na moni bongo mama Mylène Monje depuis Suède bambote na bino ebele na moni pe bongo susu mama Elisabeth Mokonzi mama mwana bino oya bino mwana yeyo akoti makambo donc ba conseil na bino makambo na bino ebele sala bien yo boko to internet nazala déjà keba ya mo nazala déjà papa olanga zakuna keba nga za ranking te ola FBI vous comprendre conseil na pesa yo pesa de valeur qui a bilinga linga ya mo no zali exposé maladie zali il faut que vraiment tout le monde internet au coup de la bandoki surtout artiste éviter artiste parti que démoniaque. Merci beaucoup papa Saka Congo pour le conseil. Pendant que maman pose ça besoin de soigner na bino après c'est quoi maman na tangi ba komo ba mère ba sola bien ba na Suède ba sola bien ba osungae ba na poto bepe ba Holanda ba o ba ebiepe ba osunga ndeko na biso artiste et comédien na biso o azobela akuta na ba kamu susu izali bo sungae biso ozana pona ko sala ba actualité ko zo ba actualité ba FBI na on déjà kota zo donc nga nazana pona sala bino mambo o bino botinda nga Kadija kendo kota bezo bo na kota na pona zo na monia bongo nani Peggy Titan d'apesanga marambo bambote no ebele ba bengi garçon intelligent na moni bongo susu mère fashion de Nantes maman Mokonzi moi si nzambe bambote no ebele maman na sepela pe na ba conseil na yo malgré chef na nga mais ba conseil na yo esala nga bien apesi bambote na nga na libota mo mère fashion de Nantes ana bino to kutani sumbala sima bye bye.